Ati. Bon retour d'abord dans mon cas. Merci maman. Attends la carte. À ta santé, niveau Nazaro Zela, on a Luka Yozaleïté. Mon Dieu, voyage, ça va, salut. Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Et voyage n'a qu'un qui en juste pour se rétablir. On a donc sans doute un dingue single là qui le roi de ça artiste et musicien. On s'en a toujours en musique de roti à bon côté. On a profité de peine dans la studio pour na bandeni na ko la musaja ngoni na ko sala ni ko permettre na poser la c'est bon. On appelle moi pas plan sikaneti na makolo boye. C'est ça, un peu artiste. Il faut que vous voyez tous en garde-robe. Normalement, déjà, dans le métier, ça fait déjà 18 ans. L'esprit bien. Oui, ça n'a juste la formalité. L'artiste saigne toujours, il faut moi, et le est bien à la carte, puis ça la moi bien. Moi, commune, il y a c'est pelaka, moi, lingola barumbu, c'est pelaka. Moi, côté pays, côté qu'on ça l'appelle, moi, bien tant que moto yambinga, vous appelez c'est on a yambi quand même artiste, c'est ça. Ah oui, ça c'est vrai. Artiste, elle a dit bien, artiste propre. Artiste, on sort là tout. À Bombello, vous êtes bien. Merci beaucoup. Ça va bien, quoi. Alors, featuring de Bordeaux. Oui, featuring. Poto qui se retrouve sur Abidjan. Oui, on a qui poto pour faire se soigner, qui na retour na ngai frère na ngai bien de Bordeaux. Tu as un contrat entre ngai na kende qui na répondre na invitation na sur bamoni ba image ils vraiment des gars na se retrouver na ba dimension moko na lobby mais pourquoi toujours beta musique toujours s'arrêter quand na kata Kinshasa nous avons vraiment ça dit ba message autour ça qui pas toujours traverser ba ibala minene zo kata na bangambo na bamboka misusu pourquoi to bomba kama kama suka kasi kana kuna kata Congo et ça là vraiment plaisir à trop échange culturel loin ça là bien et de Bordeaux le Koufa il y a ça parmi ba oyo à kata Côte d'Ivoire sur le long ta côté. Il faut sur l'équipe na été nation c'est quoi me douter na kutaki bango na Arafat ba guerre grave na zwaki partout le monde kwa kuvanda sa bango mesimba ikarate surtout ya bango siko kuna ya la ya biso ala ba guerre buzoba ba guerre ne chorzo na ba musicien ne brigade boé 8 mois d'absence et là on va côté dans zéro lolo ya ngona parce que nous avons beaucoup de sujets d'actualité au répondant na ngona noté. Ouais. En commençant par le départ, il y a tout un groupe. Les Manayoka, les brigades Benaro, Mouvement Mobimba et Longwe, Baket Inde, direction Wata, direction Fel. Demande d'emploi qu'on a. Bon, normalement, on a appelé la Longwa. On a appelé la Longwa dans l'orchestre. Na Longwa n'est pas le roi de la forêt. Na Longwa n'est pas venu dans Kofi Olomide. Kofi Olomide Zala Kaka. Pour raison, la sous. Na Longwa relongwe les sous. C'est-à-dire ngolo bani. Ngai na Longwe pa bato na bazala. Na kati orchestre na ngai sanga ndo orchestre ni odai. Swinga na zakaka bato ba okenda kaka. E ozalaka ndenge zalaka. Mabe moko nde siko ezaka ke mutako ko longwa next feri. Akoleka na TV taloba ke non chanteur wana auti pas brigade auti pas petit na nga brigade on doit faire ko bien nga petit na été un peu de respect quand même bon vous allez qui n'était na âge te nga nazali qui na âge te nazali qui na âge te pour ceux qui mutako bien nga petit za lokola Kofi Olomide les rois de la forêt ndako bien nga petit parce que to bandi musique on tout la même génération yoko bien nga petit bana nga ba vana kata ndako batala ke wike papa na biso bazo bengi moi n'est pas mon tel pour jouer musicien moko bo ils ont manquement de respect. Mais ça manquement de respect ma casse na niveau moko ko yeba te mais ça le fallait les na tete lo bana ke na ke non petit on a brigade tous en bas tout to vana to travailler ensemble ba futa nga indenge ba futa ko pas Kofi Olomide ba futa biso normal to kabwani ndam to évoluer na tana ye yo lingola exception te vo bi ke musique zo beta mais course ça comme moulay avance on est ko lo batte que course suki course ça moulay total asiko te course za moulay za blague te course za moulay ezate ke pona course wana ya mwana nde yokoleka po sala bêtise oya ba bêtise grave nga déjà batu ba yebinga na za poli na mesana ko finga te na mesana lo ba makama mabete l'esprit ya bien na ndenge ya bien na sala plan na nga tous les artistes ko asala kombo asala musani na pesa mbote est-ce que fallait na benga faire na ba na ke petit faire na pesa mbote pour ba manquement de respect
Ce qui est le BTL, il faut que ça va être BTL. On a dessus dans le comportement. Est-ce que quand on met ici, on doit permettre que on ne pas battre. Et ça fait du monde. On a pas battre. On a évolué. Les gens vivre dans quoi on a s'enfronter. Ça c'est vrai. On a vivre dans les sengeli. Ceux qui doivent être des potes, aucun rapport. Ceux qui pensent qu'il y a des potes, comment qu'il y a des mais est-ce qu'il y a des jalousies ceux qui sont mal placés pour les gars TV pour s'adresser à des gens tu vas quand même respect important. Respect réciproque. Et les mots sur une zamba parce que les nets sont là qui toko na zomona na luliango quartier quartier. Et ngolo bateke sur l'attaque ya ngondolo bananga ke yo zanyango po yo za pote pour appeler bina ko bunda pour na zwa. Course za mulaye to kansaka ateke course sur qui siko. Nazo lancer marché single na ngai. Na se donner na en fond na ba niveau tout. Par contre tant que nous avons na baté mais c'est important à niveau spiritualité na télémini makambutu na silisi yango. Nazo lancer pissoana d'ici mois prochain tout comme les 15 avec force. En tout cas si avant comme les 15 on est astigé mon ngala ligi to songa na le place wana poto silisi na le bien té. Yo le bien ah oui c'est bien bon faire peut-être te comprendre parenthèse wana au lobby wana mais et justifier des parties. Bon, depuis le kengu moko zanango, la mission bazolo on va le bon au lia yo moko, OK place moko ba katelo 15 shaba. Au longo la première petit défait bakabola sur 15 shaba. Et puis Hélène Kalema le seul artiste dans le bas clair. Ba petit on a clair na futa ba monter par mois. Mais na futa ba on so na bêtise tout a bêta concert na. Ne fisque ceux qui déjà patron dans une certaine ne fisque $20 pour un concert. Abo mon ndo bête concert bon. Oh ya yo les foot na yo yango. C'est pas donné à tout le monde. Ngana sali 18 ceux qui ont plus de 7 ans wenge. On grand jamais to bête concert na kati ya Congo ba bimsi mbongo ba foot pour un concert. Tout c'est là ba salaire après combien de temps? Quand même bis ngai quand même na mi peste on ngai. Chaque musicien na ngaso na bête a mati de kola podium ko kitana ya ko zanga mbongo wana tena babeli. Quand même nako sala nako forcer te na memi bino na Angola 2 fois na memi bango na Chikapa na matisi bango avion na memi bango na Brazzaville to beti na bango stade plein na memi bango na tambuli na bango presque partout na ko seng o esengela kinga na ko sala il faut na sala ni ngamo na misombi no jet te il faut na tala ka bino ko na sombela bino jet so bito landa ba artiste na biso auto zwaka eza pasi mingi biso tozo bunda pour notre tombola ba orchestre na biso ba ene na biso pe tozaza na ba mwana eza difficile na bitumba ya molimo ya bandenga ya ndenge ba kotika na biso jamais kimia vous comprenez o c'est important ngai nazo bunda so na bina komi na sommet c'est que naza orgueillé vantar na juna latisi nazo ko mi bunda po ngai moko na d'abord na mitonga ndako ko mitonga nanga so na vandi kimia nazo ba poulet nanga na cha bango kimia na ndenge nazo ngana nazo za kimia so ki bino waza mayele akozona sima toke no Angola yebisanga Hélène toke no Angola yo mission nango zongo lobi nanga ozana $1800 na poche mission nanga zongo na 1800 boule na yenini lobi na tongo toke ne sous place msusu aoza sous 2000 nzoka tozu 1800 oko zongo za mayele o créateur mo loko no mo be kutsa kata soko zanga ta mo 100 francs ozwa na kati yo kozongo sala ambeso lobi nango ko ipiaka après so zongi ipiaka kanda nango zongi nango epananga finalement bazongelo na rano na kanda siko bakanda na biso peto zako zongi nango pa patron na biso kala mais lelo nzoka to reprendre que ezaki so 100 francs mokili o eza rondo ya boule so nga na 100 francs lobi nzambe fatika ngapi na 100 francs na pesa yenga fa pesa yo il faut pesa pe moninga na ti e ko zongi langa siko na moment na la rona nga na zoki so na ebi ko batela ngote mais non crevette donc crever ou bien sûr oui yebisanga siko yebisanga musicien zaki na ndako ti oye to ko mobete pa nanga ozwi pale bato bazo futela o pale ngai funa sala ni ngai funa zwa nyoso tuna pesa yo te funa sala boy l'esprit a bien nga na za brigadier na oti Abidjan na beti plus de 15000 personnes na collègue na nga wana to beti na plus de 15000 personnes $50 $30 nga na za brigadier na oti ka brigadier na zwi chance na évoluer pa vie na ngai na faire traverser misala na ngai etamboli ba betemi ya bamboka elongwe aweke awa lobi nga nazo bundaka pona miliesa ozo la pembe na ngato marché na ending sengeli mais nazo promettre ba fanatique na ngai nde
que maxi single oyo maman na Bianca na boko lo trop mais ce qui est important bat ba osepela makasi ba se retrouver et ça peut ndenge moko binga combien de fois ba benga ngai amoureuse na kutana naye mutu moko azo bela amoureuse na bina yaka bi ah yo za na Hélène si les loka ya azo évoluer azo bonga yo za ka boy vous comprenez est-ce que amoureuse doit s'enfanter pas na l'homme qui vit c'est difficile to kabona sur na bato conception za nango esprit za nango za ndenge moko te bato travailler na bango za na ndenge moko conception nga na za nango za ndenge moko te na ba musicien nanga ba départ au musicien qui pa ya nani akepa ya nani tant que nga moi parce que ba mission ba ok esprit ni ba ok neti ba ne pas wata babi kuna ba so biso ya style pour yena wata depuis maison mais ndenge sala qui va faire wana ti lelo donc c'est toké pour l'identité na biso ezaka tolongo na biso pas brigade ranking non nous allons na ti lelo problème on nous na motema ezaka so ko yango c'est ko za ba ne si l'équipe papa et si les kakala nzoto zonga déjà na bopiki leki et puis tala lelo yo nauti ko bela makasi ça fait 8 mois on a na TVT sur na betilo makambo na passer na ngotam soko ko ngama non ba spirituel ba molimo ba nzambe akumisa malwa na longi yango eza nango makambo esi leki makambo beteli ngana c'est déjà passé et na moment biso tokomoluka shiko na ndenge na biso ngana kovanda soute pour na raisonner pour makambo boleka ki toka distraction ya $200 ezoleka oso na bi ba 10000 bato balanga za vanta na baka $100 ezoleka na préféré na landa $100 to beta ndenge nini poza na bato ebele na mona papi Messi mutu na yo wana Messi moto moko bien na ngola na mona ko humanité tsa maman donc la kutenga la papi Messi moto moko bien la benzi déjà bato wana tozana besoin na bango lokwa ba vie na biso ba commander ron ilunga lokwa ba vie na ngai lokwa yaya ozo soutenir ngai lekine erno souteo zambrota mon général Séguin colonel fidèle tout ça toujours na besoin bato wana oya ba implice wana et ça la biso moi bien pour toi pour évoluer surtout tout landa bano basala ki boy et ça vraiment désolé bon encourager biso surtout bino nde boza bato bo panzaka sango baleki na bino pe bazoya kala mingi to bazo panza bazolanda loko na bino lolengi na bango ko sala musala ngo ezo tambola pe bien te ko edaka te ke po lelo ko kotika moi racine wana ekufa te bazoya pe ba remplacer bino na ndenga bien mais c'est important. Non, ça c'est vrai, mais bon, on a des sujets et c'est un tous de la moi tant mingi. N'engal n'a profité pour répondre à la question à téléspectateurs parce qu'on nous fait signe beaucoup de petits signaux là. On va retrouver les images encore une fois. Ndeko oya lobby brigade. Dernièrement awa ba générique o et beti o et binisi bato. Les amis bino ba animateur té. Robino ayena tiana no ekambi babu ayaki na ya madona e simba mais ce que bino ba pilier nango brigade bozolo bani par rapport à ça brigade a sali au moins 8 mois on a un album moko to bimsa album wana nzela moko na je salue aussi mon frère Fabregas ya bimsa ya mado ngana bimsa ki affaire à rendre. J'espère faire un rang de bêta à Mtombo et à Mandate et din de bêta n'a qu'un album moko. Bato bimsa na Fabregas c'est quoi au moins 4 albums. N'a qu'un album moko. N'a la stratégie au bimsa moi générique moko mais na l'équilibre ya mona TV T. Même ata ba brasserie minene on. Bateka ka par-ci par-là na ba bar nyonso bateka mais balemba ko ça la promotion té. Ils allaient parmi ma stratégie où ils singa kinga nameka ko lancer makambo wana bongo po bato wana mitemo mabeto ba mona bongo ils allaient parmi ma stratégie batake nga na ba niveau tout na zeko sa partout mona ba ndeni na ko telemi na bango lokwa na longi yango na telemi yango moni nga na leki na TV na tikala ko sala ni promotion eloko ni nene ezaki parmi ma stratégie oyo parce que ko quand tembe to vivre boye ba ndoka klipa ka moto za étoile makasi nga ba combattant nga makambo nga na moni physiquement boye soki okokima ele ni ko ndima nganga zo ko somba nzembo pa nawo nganga kisi far boye aso ko somba nzembo abengi yo pena na butu abengi yo mama makambo bano benga junior yombo sola na ye abengi yo na butu ayepa na yo azana bezo somba nzembo me nganga ya moto kingani
aya somba nzembo to solo ne pe bien na somba nzembo ça va faut que na parler nanga to na ndako ne to koti to vandi boy avant na kitu kwa barua na pembeni boy grand boy ya munene ngai moko te na muninga moko abani ko expliquer nga makambo na kanso kwa muto to betela nga makambo nzoka zaki muto yo batindaki eza makambo na ko beta ngote place bato bazali na souffrir trop mais na kumisi nzambe lokwa na comprendre siko technique yango yo posi ceinture ya makasi koleka ya bango omoni otala film ya Jackie Chan obomanga lelo osimbi nini okomi nango sir boye loba na obeko sir na niveau moko ekokotanga jamais sur na gauche to ebima na droite avec côté fona bloqué yango nazo expliquer peuple congolais bopesanga chance nasi nasali baplan mpe se vide nazalaki na studio na poto nazongi mpona sala baclip na bamusicien nango nakuti bango e nazo rekite mpe lisusu na minute oyo kobanda na porte parole naza na ye te kobanda na chanteur naza na ye te kobanda na animateur naza na ye te baoyo bazala na bazalaka wana mais na kati esprit na ngai totambola na monde ya 12 biso mpe apesa biso ya 12 wana oyo ayebi koloba oyo ayebi kobina oyo ayebi koyemba oyo ayebi kosekisa aza na besoin apusana pembeni na ngai na repetaka na pose numéro 23 chez Maman Rosita avenue pose numéro 23 nazobengisa bato tout aza na besoin azala pembeni na ngai baya pour mois prochain ntango mosusu nakokende États-Unis vite fait nazongi ntango nazozonga na album bala moko bimana na terrain mais déjà featuring tosalaki na de Bordeaux si tout va bien nayebi ke avant tokoma le 15 bato bakolanda ngo na batrace bakolanda ngo par-ci par-là makambo bien ezali quoi naza pressé te mais naza prêt na mosala na nga ce qui est important nasi na comprenaki jango ndenge yali et naokende ngo na ndenge moko bien quoi kende nango mpena na ndenge ya bien toza na plaisir makasi il y avait beaucoup à dire mais nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Alors Brigade Sarvati, un message à tous les téléspectateurs au basepeli na retour nao au peut basepeli ke ozweli bango mécanisme oya koleka bango au contrer bango nalingaka bino mingi bozala na confiance wana naza parmi artiste on a bino oyo animateur on a fait respirer ba animateur ebele na kata mboko lelo namoni baninga misu bazobinisa okaya bwaki azodenda basimba ngote okuna bwaki ndenda soki ndenge nini ntango nga na bwaka edenda bango tu wana base référa place wana naza animateur oyo na fait respiraka bato bozala desi te bobangi eloko moko te na promettre bino naza na bacri mosusu ala tuta ala buka osopi maye bisopa okwaki lisusu naza na biloko moko ebie bokosepela makasi album to esi esili nango nazaka nazotourne sikoyo baclip badanseuse abie bopusana nalingi bino mingi lokola vie na ngai commanda Héron ilonga vie na nga commanda Héron nalingako mingi et sans oublier Théo Zambrota et Doïsa sans oublier petit mobali Wadol Papula vie na ngai nali couloir mobembeza ya koyinda epai ya vie na nga Goza ekosala mwa bien nalingi bino mingi magistrat Dido et sans oublier avocat le plus suspect on a bengaka ye na kombo ya batika yo zikisa bango quoi merci beaucoup maman Hélène nasepeli mingi ndenge ya mbinga na asio na pokwa awa toza na manifestation anniversaire ya mwana Junior Yombo tokende tokutana naye et osala moi bien c'est ça Junior Yombo bon anniversaire ya mwana naye komba bébé les années bon anniversaire Christiane, bon anniversaire à toi, ça sera un plaisir de te retrouver. Mais j'aimerais en profiter pour saluer bien fait mon Loïs Mbombo. Bien fait mon Loïs Mbombo. Beau dimanche à toi. Oyoki Brigadier Sarbati. Ndenge Abuki Bakale wana ndenge Longoli Makambwana Nyoso. Merci beaucoup et bon retour. Mais mbalo avant obligé bon ngana yana pozo. Répétition déjà mardi jeudi na Bandoya mais on sera bien sûr que mardi na bukata ndenge toza na ensemble oui ce serait bien certainement ba Joël Sebise ba JP Onyenze ba mona peyo naza na master moko ya uti Luanda kombo na Ida Mfumu cheval blanc na kutanisi pe na epo ya zo sola bina na ndenge bien ah bon alors toi non ya mardi on est là merci beaucoup on se sépare avec ceci bazar otala biso président Guy Electromasse ya papa Munyanga Maya Océan Eric Ize Obama. Bon dimanche. Bosman Beauté chargé à Pétrangol. BBC Chalina. Mère Eva, Sandre Kitapi depuis Luanda.
Rigen Mata, merci et bon dimanche. Nous avons dans ce plateau la team Ouattara, la team de retour à Kinshasa. Après une tournée en Angola, ils sont de retour. Mais j'aimerais qu'avant qu'ils prennent tous la parole, qu'ils signalent leur présence à travers leur belle voix et cette belle mélodie. Sophie, Sophie, maman, papa, la Curtis, ata papa, moïnga, na libala et salarié, na quoi écola qui Congo, pour les capoutous na bautotone. Papa, na eba ko se défendre pour na bolingo. Ça fait la folie, mon amour sans frontières, chérie, mais la baffe. Salade aussi n'est pas peut-être siffler, mais au cas que ça peine. Pardon, ya kata wewa. Mr. Cheko, que me volinga manga sana kukufa. Na mikandi lokola, sana na katege. Atiba na lata pona adversaire kasi mandoke mettre zefi ngomo ko ebo. Wala beba ndona komi na pasa mosuni ya frère, tolelo mo mobesu, tolelo mo zefie, tolelo mo moya. Mata Bosco Kaisala, oh, Alberto Souza, approvisionné, présent Munyanga, Banama Boba Levi, Boba Mgenda, approvisionné maman, Rocky na Silva Masamba, Roi Bilamba na Luanda Siki Fernando, le Bob Nixon Léa. Approvisionnez-vous et chargez bien li ou les coups char des combats pendant qu'on s'est remporté. L'ambulance coquette, c'est finanga. Bata reste sa copine, Bama la moko. Bata reste sa grenade, Lengi sa ganzoto. Kokolo bako bomanya, mon bako mal animal passé blessé. Carole. C'est la team. Elle est de retour à Kinshasa. Le chef Mishka, bon dimanche, c'est bon retour au pays. Merci beaucoup. Maman Bianca, Hélène Kalema, Yabiso, Yamokala. Nalobara et Loko. Ezali bien kusala babulo boy. Kusala succès, c'est bien bon. Mais ndeko simba succès obatela yango, ndeli kambo mususu. Ba Hélène Kalema o banda babanda. Tilelo, stabilité. Asabna yofala. Merci. Iko nena idée wana. Eza pende ngona vérité watana be Gucci cause nostra. Et banda ko régner na 99 2000. Tilelo toujours afanisi makambo. Yango moni pe orchestre la team wata. Ba mi bali kitoko boy vraiment ndenge bavandi. Au système oyo ezala na kala moni tango bina ya BCBG oyo ya BCBG. C'est-à-dire ba bokar bavandi baza ko attirer. Système oyo ezongi. Donc na sepel mingo za déjà na plateau na yo na ba master mouvement momba tulobaki teloko to uti Angola maomonzo zotala biso bobo ngenda otala adelga plus 10 mvutu photo les rappels en kalema okuna atala kayo yango biso to awa to pesa musique ya kitoko to expliquer pe bato de quoi nous sommes capables tala orchestre lelo en kalema kaka lelo ndenge to tamboli to za beta parce que année passée c'était l'orchestre le plus prolifique. Tout bêta 38 concerts dans l'année. Surtout sali moyenne par mois au moins tout ça, il y a 3 concerts dans mois et tout. Donc toujours continuer péga dans nzela yango to uti angolais zaïd na kitoko. Wapi to uti bêta na 30. Troisième fois to bêta sina 30. Ça libulu. Na esprit bien ba mouvement banda pe liboso, ba bêta rappel liboso na Atlantico. Mais orchestre bêti 3 fois na Atlantico ezati. Na luti. Biso to osé et puis to tondisi yango 3 fois. Na disque comme qui 2 ans. Lobela ka disque mais to mo ke 2 ans. Siko malembe bato omona posa ko tobi sa disque sikeza te bien que kalaming te folo ya. Bato baso découvrir kaka banzembo sika. Bokaki maga, bokaki roi Salomon, lelo na minute nde to bokaki clip ya Jires Kembo. Ozo beta mikolo donc so na landika ngamo mystique et puis to zaki na piscine en Valade. C'était terrible na mission. Paulo Tudilu le sénateur à lobby na produisa ya Buena no salamati ba kotsala na no. Concert wana ezalaki VIP ezalaki 7000 kwanza mais komaki 10000 mais ekomaki nde 10000 ya ndule po place ezate bato kotaka na 10000 donc na évité quoi donc Hélène Kalema
tout le monde monopoliser parole. Bana mai bali. Je vois qui est de retour aussi. Ouais, Hélène Kalema. Séjour et l'équipe vient Donc séjour vraiment très kitoko. Nazoyi na kimi mbangu ko remercier le maître Bosco Kaisala. Ye mutazalaki na maître Bosco Kaisala nazalaki na Bobo Ngenda. Ngendalo nazalaki na Abdul Zaki bato basalenga nazala na Luanda wana Sous Alberto Didier Boulabanga Mzele Petit Suke Mukuse Atalo na bosante na musika pe nazalaki na contact na vena nga Kelvin Senko ya Pamela Boteka na kati ya na Mamadou Arisho donc ngana obeta c'était mingi na concert to beta ke ya suka zaki na Alvalade au moins sentir plein wana bato badindi na piscine donc merci beaucoup na ba fanatique to ya Angola ba yambaki biso lo ba yambaki la poule plus lokola neti bayambaki donc bayambaki lokola plus donc bayambaki koleka roi quoi. Merci beaucoup na bana Luanda bana ya Mabor bana Castel bana Kuka bana Palanka bana partout donc les alliés Petre Angol bana Villa Lys place aux alliés congolaise na mon héritier en forme na kati congolaise batutu donc Emmanuel Babela na bosani ote na kati en direct tous toujours en communication na ba toujours Tumba tous toujours ensemble honorable Jack Nkulu ya ma mère Hélène Moela donc tous de cœur na biso angolais les kitoko aussi quand même quelque fils et Dieu pas aider ma maman tenga yango kapela zone singa komona bino na yebiki bouti ko tiona talaka Kim Solo on a sanga lokolo nazo comprendre azongi bien aussi donc alinga ine na ye baga ka ina buti bon ka mikolo telo baga yo yebi oza mukolo oh mukolo donc bana ngola merci à toi bon dimanche dans on va pas patron abiso la pulga Cosa Nostra totori na mesi les chanteurs qui watana be motona tembe po temene ngo to sama rambo omona ke balvalade ni buka donc non ke musika te parce que chef Azar fait sa programme nazo ngamba mona ngola ko pesa mbote na vena nga Soclo de Paris na moni vena nga Soclo de Paris na moni masaranga Patrice Gal imbattable le vice ninga yo yebi Didier Boulabanga pe azalaki na pointe Eric Binda boss de boss yo to ko bosana te Brenik Ndiema fils Djeko yebi toza caractère to kuta wana donc sona ki wana Pentecôte World Angola tu mbote na bino junior mokoto mbote na bino baya tu ya wana. Merci beaucoup. Diego Milito vient de Luanda. Est-ce qu'il y a une occasion de rencontrer na banani habité tour na congolaise GPS production Didi Lukumwena. Bon dimanche mon frère, ça va? Merci maman, bon merci vraiment. Raïne ça y va tirer un peu longtemps non comprendre en moté. Mukolo. Mukolo ba comprendre. Ba évident. Mamolo baba griffe ba comme tolera déjà ba comme ba ebi ba mona. Na pesi ba moto ebele na bana ngoni ba saluer bana basi ba mi bali tronga na pesi ba moto na ba basi. Ba mi mona ba bon dimanche bisika bozali. Sadik Nzonzi na pesi JDT Giba. Ambulance na bisika bozali Rodrigue Kapula na Londres noana ngana ngalo baboye mamboyo ba mamba boye ça fait des années to banda otala ngona ba télévision mais na minute so moni mona mukemo boye abanda otala jomo bona TV aye akuta na succès aye susu pembe na ye jongo fulie azapeka na succès osali po orchestre jongo azapeka na succès na ye ti ozo sila pe yazaka na succès na ye si on peut refinga faut vous comprendre aux musiciens aux algam c'est mingité musicien faut la taille normale moulay pe go les gâter ko seka pe go les gâter mini banda petrota ils à la fou donc bolanda été aradou très doux ba pesi ba mbote belé na Anthony Batulenga parti travailliste ba mbote belé na Nick Vangu ya Mamado bisika bozali ba mbote belé na chocolat mputu na pesi mbote na coach muke ba bonne chance lelo match ezali Beri muke ba na Paris wana na Nick Tela ba Fabrice Kimpala d'Arteli Mavungu donc tozana bino tozada na kina biso yo bosani vena so papi Seoul deux mois ba beta raté papi Seoul ils sont beaucoup c'est dit qui avec nous aussi ba on tout de retour chanteur c'est son cœur c'est la Rocky da Silva. Oh, okutana kina c'est mon beau tongi na Masamba Rocky da Silva tongi yo na Bekini soki boke Kinshasa boke Hélène Kalem sikoto beti la shona na kata biro to fandi ngana prêtre Rocky da Silva Masamba aipsinga petit na ngai nengo ye bwana séjour ya mulai nazo banga ko pesa mbongo bato ekapiamba nazo banga aussi ça yalomba zwano moi eloko au passé dans séjour mais avant bima
okutana ngai mpo nakute na via vana bima na émission mama Bianca vi wana aza prêtre na congolaise napesi mbote na pati mambulu arobase epuis vie na ngai Weston Chivundu roi bilamba Djoko gisi ya Berlin Cédric Mbongo merci beaucoup na nyonso osali mpona nga et puis masa na nga Adelar Metal ser na nga Lisandre Mbungu na oyo jaenda na pesi Adelar Biamana Pichukala merci na bolingo bolakisinga dans la team wata yango oyo awa eza te patron bato azoyemba bainstrument bamicro so ebele mpona bouchard gaya awa bongo te babi mwana obosani babi mwana donc babi mwana mbote ebele na flore bango peti nanga chaman Gucci Malela Chanel Chabon l'agence Zapolo. Merci beaucoup Jires pour la Rotsukisa, c'est la team. Ouais, quand des bateaux déjà, biso to tsara ba mukeni to pesa ba mbote. Junior Sue. Ouais, Junior Sue, soin na soin. On banda na ete to za bona patu kiama. Lumière alemba patu kiama mbote belé. Mboka na pene le kitoko maman na bien kana shobi. Bacha chekoti. Donc oyo biso to bato senta ibola team wata to lipela ta rapport to la donc. Monde ati. Biso ne makaka. Yé, oza mukolo. Donc na pesi ba mbote ba bon dimanche na bato to yangola ba mbaye biso kitoko. Pesi mbote na Chobo Stéphane et puis staff c'est qui bien balakana pour Saint-Gérès Mouchara et sans oublier Hervé Mouzinga mon vieux Eric Nzinga ba biche congolais joni ala rayo. Mingi baloba mais congolais Eric. Vous savez bien deux boulash. Deux boulash mbota mobilandi la. Zapolo ke dina nete. Kaka dokotinga nkala mboka. Te bombe ngate ko boaki ngambu. Kaski foot soko posani mabe. Mbeli. Te oki masolo mbi boza no. Pesi ba mbote bina baya. Et puis on a bossé avec Stéphane Lopez jusqu'à ça on a dit toujours. Merci beaucoup bana tu yangola on a bossé ni boza toujours de cœur. Junior paka Diama Blanc. Ya yo yangwana. Xavier Lopez Dizamboka Yakapa. Papi Flash voilà. Président Desi. Ouais, on voit Le Condé. Boza Prochainement, la suite, ça sera pour une autre partie. Parce que tu as vu qu'Angolais est rotonda. Mais on a profité d'un message pour la balle à Luanda. Boye Biselanga, conseiller Émile Sompa Massamba. Ponani Boye. Conseiller Massamba Émile Sompa. Ponani Boye. Ponani Boye. Conseiller Massamba Émile Sompa. Ponani Boye. Appréciation Mbote Mingi. Bon dimanche à mon pote. Merci à l'attaque. Attaqué Bango depuis Dakar qui me suit en ce moment. Et pourquoi pas mon associé Dizo Style. Bon dimanche à toi. Ça, c'est pour toi. Maître Kassi. Ah ouais, tous les capos. Tout peut s'amoindouler. Fils de Djeko, Eric Fouri. Oh, Blanchi, Kiboko. Siflo. Abdul Zaki. Maître Bosco Kaisala. JR Kuba. State Maskolov. Soos Alberto. Monsieur le petit. Parti ingénieur. Souké. Tu es toujours la préférée de mon cœur. Eric Akinsambi. Yaya. Honorable Jacques Nkulu. Ya maman Hélène Mwela. Maman la Bianca. Junior Nzinga. Ringumbi, batuli konga siga des analyses, baponi désert. Rachel Sambolingwa Boye. Pepe Apunji Sigi Fernando. C'est Djeko. Balobi l'époque chanteur ensemble. Ils ont maman événement na bengi si batu tout balinga le roi de la forêt batu tout balinga l'époque chante. Boya et belé jour on a de 18h à l'aube. Et puis bon on avait invité surprise et puis hier moko le roi de la forêt à kozala wana. De retour sur ce plateau, vous avez compris, vous avez vu l'annonce avec
Chouchou Miyake pour le 19 au Palm Beach. Vous avez vu l'annonce de celui avec qui nous allons boucler cette émission, le coq qui va chanter. Le coq chantera Werason. Nous en parlons dans quelques instants seulement, mais j'aimerais en profiter pour présenter mes condoléances à Fabrice Kiangebeni, l'un des nôtres qui est présent malgré sa perte. Il vient de perdre sa petite sœur, la maman Mbia Vanga. Depuis le vendredi dernier, le programme sera connu ultérieurement. Mes sincères condoléances à toi, Fabrice Kiangebeni. Nous sommes de cœur avec toi et Dieu voulant, nous saurons être présents pour partager cette douleur, cette triste nouvelle avec toi. Vraiment, encore une fois, toutes mes condoléances. Je salue Merveille Kiala Iguette et Kiala Izé Akilima, les cadastres. Thierry Lukoki de la part de Godard Maïwanga. Nous démarrons avec le groupe qui va interpréter Werason, car le coq va chanter Werason. C'est pour le 28 avril aux températures 40 à Lemba. Mais en avant-goût, écoutons cette chanson. Ça. Et le leader nous rejoint dans un instant. Letaki Kolo yenga tika taliloba te Nakanisaka zolaki kozonga na leswa Zokanya bajela bis mabomeli Ngaye Kamada yesena Ici Asiliki Timulanga ya wakutu kosekisanga Nakanisaka zaraki bakana ekoleka na mopepe Zokakana ya molimo etikala na motema denwa Susi mpe kosila te mpe akalepika. Le corps, il est dans cette émission Génération d'Hélène. Bon dimanche. Merci à toi aussi, maman Bianca. Ça va? Ouais, ça va. Si, donc, c'est dans le bac déjà. Pourquoi chante Werason? Bon, en fait, ils ont une récompense, hein. Et puis la reconnaissance, c'est pas le roi de la forêt que je salue. Place Azan, on a dit que à côté il y a Plaza. Donc tout à l'heure, on a le mot on a invité. Donc voilà, donc ils ont une récompense. Na o via salela et non que ngaka o salela ba jeune tout. Le lot moni le lot orchestre tout au défilé na plateau na le lot ba utana wingi. Donc ça veut dire que les rois de la forêt ont mérité de récompenser et puis de rendre hommage. Pendant Kazana nous présente tous la carte les lots, tout ça podium par-ci par-là pour honorer le roi de la forêt. Donc c'est le moment bah au bas na musique congolaise tout ça la rabango plaisir, tout rendre rabango hommage tant bazana na bomoy. Yango le coq chante na salon le 28 avril. Le 28 avril, voilà. Température terminus. Et est-ce que aujourd'hui vous voulez que les musiciens sous va coopérer leader sous na yo comme mamorando et bien bon en tout cas pour nangai rendre koza nango penate sauf que bango peut pas pousser bana na bango basala bola mo po bana na bango peut pas salela bango oyo basala le roi de la forêt déjà jusqu'à koza bien na bana koza la bien na ba petit yango esala ga le but to récompenser le roi de la forêt parce que makambo za moins mingi le roi de la forêt c'est les petits naé donc yango moni na monaki parce que yé aza déjà na tout la musique congolaise. Alors pour nanga na mona kana yembai ndio ngai vraiment reconnaissance nanga et na récompense na les aka ko yembai. Voilà. Et puis na artiste et puis yé moko le roi de la forêt a la présent. Ouais, na soirée puis invitation na opezali. Invitation na opezali donc tout à l'heure déjà je reste mayamba a voyer la invitation na lobaki invitation na opesa na plateau. Vraiment parce que na ba téléspectateurs tout ba otala biso ba tout de partout na Angola ba bengi partout na Paris ba délégation tout déjà ezoya le ko ba vena nga ale mi ba tout mona poto akala ba zoya ba Yvette Mazé na Angola déjà ba zoya ba Christelle Boanga déjà bazali donc ba tout baza pour na délégation na événement le coq chante Werason na température na nous alati et puis na salé en plein heure nga salé en plein air na sali cadeau ba petit peuple et puis bana lemba na ipsa bino toutefois lemba bozala akana le coq chante na boulaki na salon na fief na mimi on a lemba na c'est fait ça na lemba ba mona le roi de la forêt ba mona le coq chante biso voilà. Alors tout à l'heure au bandai biso na moi 13 ans ouais. Mais répertoire oui rapeza moi mingi za moi costaud si répertoire oui mais nze moni to dédié na CDJ Mampata
ma pasteur nzembo nini tokodédie na kati sikoyo avec toke ami Kapangala nayembeli ami parce que nauti nango de wenge 4x4 sur les 7 jours de la semaine nazwi moi basynthèse nasalika mo basynthèse nazwi bachanson moko de façon que nasala plaisir na bafanatika loral da forêt toke surprise Kapangala mokili monde ya surprise mama ngai nayebaki te baninga nakomisa bandeko nde banguna na ngai bacela ngai mitambo nzela nyonso baluka vi na ngai ebeba o likambo akokana esimbaka te toujours nzambe akosukisa o mamamamamama mokili monde ya surprise mama ngai nayebaki te baninga nakomisa bandeko nde banguna na ngai batela ngai mitambo nzela nyonso baluka vi na ngai ebeba o likambo akokana esimbaka te toujours nzambe akosukisa o mamamamamama elikio na ngai Kapangala losambo na tata nzambe oyo ngai mosala papa ponela ngai nde miziki ye masoba koloba pamba o solo balonga biso te masoba koloba pamba o yawe azali mokonzi ye ça c'est vrai, ça c'est vraiment ah na moni répertoire ekozala solide parce que banzembo ya boye heureusement ils ont le 28 avril vous avez encore le temps ya kozala wana mais j'aimerais aussi en profiter quand même en dehors il y a Chante Rasson carrière Yomo pour le corps vous envisagez d'ici là aussi la plus de moi si album déjà si album de Zali album eza sur une de temps au EP le 28 on a déjà extrait parce que sortie officielle en ezala na mois de juin et puis l'oral de la forêt azana featuring nanga donc ouais to yembinze moment na l'oral de la forêt je crois aussi ça dans quelques semaines après événement aussi ça to sali clip nango l'équipe parce que l'oral de la forêt c'est ngabi petit nanga ozana soutien nanga na ko soutenir yo na makambo voilà et je t'en alingaki en fait pas alingaki pena na sala loko l'oral de la forêt à la prison nazako tala sko tala ka l'oral de la forêt les coqs chantent le roi de la forêt ils ont un karma kasi na sala loko mombo ezala pena à l'auteur et on a lingana se préparer na ya na en 2018 et voilà les sonné donc ndenge toza boye déjà le 28 avril je crois ba bandero les a partout dans la ville de Kinshasa et puis ba sport les cas donc voilà toza wana pona osala ka promo ya komona na le 28 avril na température de 18h à l'aube donc vraiment bato ba ya ebele ba kozala dessus pour les coqs chantent kozala wana pona ba Barosala déçu. On me fait signe que l'animateur est présent ici. Si. Total a fait si vous y a Rokumba Bisso Nengeni, Nenga qui chante Werrason, et Rosala Nengeni avec l'animation là-bas. Pour nous, femmes d'affaires à Yoka. Ndeko ya Irène Nson, na maman, na Marco 6. Bon dimanche et merci de nous suivre en ce moment. Je m'appelle Tanson Mandela Charge. Ingénieur Dogan.
Tu me signales bien sûr que Papa Mounianga Maya Océan Zaliawa n'a quand même présenté Bissopé Sima. De façon à Yokia pour interpréter Rachina Sima et là qui c'est que flamme capa Bazaliawa, c'est bon de la machine Bazaliawa, on a eu des spawn Bazali, donc équipe est accomplie. C'est voilà Tozana chef de répétition, Boussole solo, voilà soliste Nabiso, et puis Tozana accompagnateur Nabiso Chameau, et puis Tozana bassiste Nabiso Aimé Bass, et puis Tozana Guilé Manzaka. Doye penande azana bana maboko mabini wana pena maboko mabini donc wana pena moyena yana ba orchestre mobimba ezate parce que bango pe bakeye ba makamususu ndenge zala kaka na yeka na mo équipe oyo pour te présenter déjà moi idée événement donc wana simananga nazana bango et puis koto na chant naza pena na chef d'orchestre tozana Blanchard Ondame Kasongo après nazana Gege chanteur polyvalent et aima rappel kolo makasi ba obetele tout à l'heure le moins 13 ans c'est le vocal donc et puis il y a déjà Mandela charge à Congo donc animateur et puis tous en Minaire Minaire on a Simanayo as animateur donc Edi et puis Nzala Panda il est pas animateur l'homme des kangourous danse du kangourou donc voilà bon ben on a vocal à 13 ans pour Gega ça peut bateau vocal on découvre mon pour un événement et ça serait bien que tu Mama Hélène Kalema, Yo Mogo Yoka. Gino Makaya, bien dans la champagne, Yoga et l'eau.